Cela veut dire awa tozalo kola bapaya to bandeli kotonga. Mais tokoki koyeba lolingi ya kosala te nde nalingai natambwisa bato ya kosolola. Nde tosalaki angare me angare yango tozeli omoni ete bando buka obukana yango ozomona tozotanda boye awa na butu esalaka mikolo confinement balali moko bamosusu totandi na libanda awa moto na moto tokona ye. Confinement, il n'y a pas de problème. Et si il pleut, et sous qu'il y a rabangon de banda, c'est même si c'est le bande des ana capot, hein, tu dois appeler les banda, donc appeler les banda, t'as ma patte, dans les banda. Mais depuis 2001, tant que ma guerre ezalaki ebele na est, bakataka apio bakendeki na est. Let's go. Tekeli toba bato batekela kinga lokola baza famille ya bato ebele mosusu ayeko tekela basango tango na yaki bazabana ba orphelin na leso na tine ba ona ba justice et aux malamu vaut mieux un mauvais arrangement que le procès nde basango wana bazongi singa mwa mbongo na sangisi nde na yiko somba awa ekubanda awa tikuna zomo na likolo wana cela veut dire awa tozalo kola bapaya to bandeli kotonga. Mais tokoki koyeba lolingi ya kosala te nde nalingai natambwisa bato ya kosolola. Bonjour les amis. Oui. Voilà. Awa tosalaki kaka angara. Après na lia pondu na bato no na porte na tokokota ndenge ni batato oyo bamamu. Nde tosalaki angare me angare yango tozeli omoni ete bando obukana yango ozomona tozotanda boye awa na butu esalaka mikolo confinement balali moko bamosusu totandi na libanda awa moto na moto moi toko na ye ou bien moi eteni elamba na ye alali. Mais et ça là même sous pas cité monsieur alali na mopepe langa siko ndinga na kotuna confinement, il y a pas de problème. Et si il pleut et sous qu'il y a rabangon de libanda, c'est même si c'est le bande des ana capot, hein, tu dois appeler les banda, donc appeler les banda, t'as ma patte, dans les banda. So même si balali libanda, pendant que yo lali na ndako, ngapi na lali na ndako, so ne langa oyo, vraiment. Les langues sous qui la bande nambula. So qui mikolo mbula beti, vous allez obliger à côté le manabango, cause la air mbule ko katana, nde mutu na mutaya kolala. Mukolo ilanga nde tulukaka mesure possiblement bilamba ya malili mutalati elamba ya malili me bajogo mususu la balabala za kolala na lokote alali na yeka polele bongo lolengi wana papa okabola orphelin na lopango ba veuve kuna église kuna to ça. Oui tokabola bongo ba maladie na katikati wana na katikati kuna ba veuve awa ba orphelin. Mais terrain ka kuna bakenda ka kuna ya obeta bale ya bakenda ko beta ka bale kuna. Mais papa no koko entrée moko izate ba partenaire bazate na tout non parce que je n'arrive pas à comprendre même moko izate na simana yo. Je peux vous dire la vérité 98 tozwaki tango bana bakomaki 602 tozwaka appuya 602 enfants tozwaki appuya coopération italienne PAM na UNICEF. Mais depuis 2001 tango makabo ya guerre ezalaki ebele na est bakataka appuya bakendeki na est ko banda 2001 tilelo tozwa appui ya mutu moko te
sauf que ma personne de bonne volonté le colle. Oui, bien gâté, na yebiote, mais les lois surtout qui au côté linga na poisse. Bisoto vivaka awa na ma activité génératrice de revenus. Tout ça en est mikolo ya bilanga toke ko sala bilanga na balundu. Soke komeli nde tobuki yango. Mais tout kufi na balami bali parce que et comme pomme soko zana 50 sacs il faut passer mokolo mutuka 25 yo zo 25 soki 200 sacs bango 100 yo 100 nde yo zana na 2 millions na maboko yo kufuta ba barrière. Alors système wana e ko casser biso. Ne vous en faites pas que bango wana bazota le sala carrière mususu alors que zaten na bimisi bilamba nanga ba ke ko te kaka ko te bazo kaka. Oh là là. Ça je vous dis la vérité. Je me demande un peu. Lelo ba olia pondu hein. Lelo ba olia pondu. Ngape ka pondu wana. So na hôtel fufu, ya na hôtel na fufu. Awa ezama ya fufu. Ah ne fallait à la fufu. Vraiment mon papa, au salut donc que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Vraiment je manque même le mot. Je manque le mot que le Seigneur vraiment Apambolo, l'homme de Dieu. Je sais que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, mais que le Seigneur te fasse du bien, pasteur. Non, que vraiment... vous méritez ça parce que vous, si vous êtes aux amants ensemble, oyebi que pour la senga qui le bon de la baou bazaki simanae, koloyi koyi ça musana ensemble que nzamba pambola yo et ça les soumutin pour aux anetini à responsabilité. Peut-être bateau bazako mona ngate le loba moninga simanayo et ce que za la kalipamboli na yote bateau na ba mona ngate. Mino e comme ça ande papa no koko. Marcelino propre. Très bon que na la kaki ke na ya menga na brisque mais non mona mutu to abeti teni. Bon. Teni de ateni. Papa peut travailler ça qui était na yebi ko différencier. Le lenge na zozwa banonga na boti, le lenge ba kozwa bango. Ba ekolo bana langa bazotanga nde bango batanga. Alors siko na ya kozala ba balati te comment. Soki yo ni lamba na kozwa ka bilamba na la pesi bango parce que ça ya bango. Tu veux que prochain que maman na bomi milinga. Oh même pas. Mais to za na milinga mi colonie sorti. Voilà. Alors les kamozo le bana ezali kambo ya foi ndenge na bisaki wa na amour. Na osepele te bango bala tapo bango de ba osala fier nanga. OK. Yo kanisa papa mobimba lokola nga boye po na bimanga na bango ndenge baza boye. Na yo ko bengela na kosi. Oyebi bakombola bana nge puna tuna bakombola bango yebi yo pono yo lingi na yebisa komo soki na kobunga te ya yebisa ngana na litoi après loba pola msoko bengara Erit ye pa bibi bo onje des ayete te ngala bandina nuye zela yebisa kombo sima yo yebisa ngai ye kombo ena papa benga ka yeli passe biso to benga ka yeli passe mais kombo na mo non biso to benga ka yeli passe lipasa bon nani susu yo pona mo dans le secret yo pona to kangamiso to kangamiso benga oyo ya kaboya benga oyo si on ngana lo batte po lokola ngana koyoka na bango gila yo yaka obia kama na yaka to bandina ye nani ye komona siko yo ngana longwa tuna cadrer ye komona et Rachel Ozui. Nazo kate comme ni nazo yo kate comme ni nani Jolita pardon Jolita mais bundani hein non c'est normal ba te pe mo kanga ba kombo OK mais bango nyonso travailler bani tuna bango nyonso tuna ta kondo tuna kombo ye nana ozui mibali OK ye nani Edouard Edo aussi donc papa c'est vrai éducateur la sala to yebi bango parce que to bengi bango ya bana voilà to bengi bango bana nozolanda to koki ko tatone mais to ye na kina ko ki mutu mo azoemba nazoyembela OK c'est munene mutu mo bana yemba nzembo mola nazo koteza kina ko yeba
Zembo nino zaki ko. Zembo moko banda ko yemba tango nazo ko. Yo yemba ngo mobimba ndete ba mutayemba ke. Kembo haleluya. Ozana na welele. Yemo tazako. Na bana yemba. Yaka. Si yakati. Mais zaki mo amosi mo anemba kembo. Zaki mo na mwasi mutango tako. Haleluya. Ozana. Ah ye. Yaka. Bébé on a kayemba ki. Te. Oya memi. Wana komona esila. Sila. Soit dans les caméras. Ozo banga koyemba. Sila. Ndeno oyeba kezanga. Na mona déjà na TV. Omona obi. Na TV. Ah. Ça va. C'est pourquoi boakela ki oh. Là nazo ya na monika boaki. Voilà papa la ngina remettre au biloko. Oui. Na olia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. La minute on a 4 pena katikata saga fufu. Oui. Allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi il naza mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo pour partir à poto biso to ya to biloko. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke ça su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyiko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Maman yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez un 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans bongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Apporte chopa. Ba simbela ngai. Na bande koloba atozali na loso yango yo. Les amis to poussana bongo tozoya. Beaucoup sana. Mais totelema biso nyoso s'il vous plaît. Totelema. Ba bazana sima totelema. Toza wana sac ya loso. Toza wana sardine. Merci. Yango yo. Bidon wilawa. Merci. Et kasorisani soki bidon. Toza na mafuta mbila. Merci. Eza wana papa voilà. Merci. Toza na fufu. Fufu. Yango yawa. Ezali misatu. Mususu yango yo pe mususu yango wana. Toza na makala. Tozali na semoule. Toza na sukali. Toza na jus. Toza na tomate. Spaghetti. Voilà, spaghetti. Toza na mapa. Na mapa na biscuit. Toza na makayab. Maintenant, ba biscuit yango yo. Voilà,
ngande siko ba kosa na bango nga pona oyeba na bilongi te soki moto azwi bale tali kaka yo moko to sala ngona papa ono koko voilà ye moka yebi band mutu nyonso akozwa tozonga nsima soko oza liboso soko osimbi ozwi otomboli biskuit na likolo Jesus Bina na yo. Vandi saye. Vandi saye. Vandi saye. Vandi saye. Vandi saye. Vandi saye. Assis 630. Vandi saye, on y va. Afandi. Nazo monote, pardon. Assis sur son trône. Nazo monote, salabo. Salananbo. Dosé. Salabo. Voilà. Vandi saye suna libota na yo. Afandi. Assis. Oya bison tambe. Vandi saye. On y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Il s'appelle Timothée. Akataka lo sako bien. Bete la nonzambe maboko pendant que Timothée zo kata lo sako. On y va. Katana lo sako. Katana lo sako Timothée. Lo sako. Katela. Allez, kaka. Timothée maboko makasi. Nazana motomoka kataka lo sako bien. Il s'appelle Caleb. Frère Caleb azo katela nzambe lo sako. Caleb basse. Caleb lo sako. Quitte. Saka. Ali, Katela. Que le Seigneur te bénisse, Caleb. Kombo na ye. Nabosa na kombo na ye. Moïse, voilà. Il s'appelle Moïse. Piano. Moïse Katana Losako. Katela Nzambe Losako. Repos. Voilà.
Losako Mokonzi. Katela. Il s'appelle Modé. Yamodé. Deuxième piano, Yamodé. Katela Namzambe Losako. Repo. Losako Mokonzi. Ah, ah, ah. Katela. 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 Allez, Katela. 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 Kaka. 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 Katela. 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 Que le Seigneur bénisse mon maestro. Il s'appelle Chesco. Alinga Katela Nzambe Losako. Chesco. Chesco Losako. Hein? On y va. Papa n'a eu qu'à monter la jeunesse. La jeunesse. La jeunesse. La jeunesse. La jeunesse. Jésus. C'est la continuité. Jésus. C'est la continuité. Oh. Jésus est à la continuité. Avec Jésus. C'est la continuité. Oh Kembo, alléluia. Hosanna. Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh. Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh lele. Nasoyimba Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh lele. Oh Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh. Nasoyimba Kembo, alléluia. Hosanna na Yahweh lele. Hosanna na Yahweh. Oh na Yahweh. Oh na Yahweh. Oh na Papa. Oh na Yahweh. Que Dieu soit loué. Hey, 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 hey.
Bina na yo, bina na yo, bina na yo, bina na yo. Vandi saye, vandi saye. Vandi saye. Bitumba wanzoko. Wanzoko. Donc oui, que bamba ba. Ah, il faut modérateur. Et si on le bitumba wanzoko, c'est que il faut pas kata lo sapo. Ah. C'est là. C'est là zoka lo sapo. To kata lo sapo na bango. Joël, oyebi si baba maman na ba talo na libanda mbokani. Voilà classe ni 5e. 5e. Bina na yo, bina na yo, bina na yo, bina na yo. Vandi saye, vandi saye, vandi saye. Vandi saye. Yango wana penza. Bina na yo, bina na yo. Tiki apporte ensemble la biso. Oh, asante sana Bwana. Asante sana. Asante sana Bwana Yesu. Asante sana. Oh, asante sana Bwana. Asante sana. Oh, ni nani, Dibidon, dibidon, dabibon, dabidon, ni nani, dibidon, asante sana Bwana. Yesu akwakakate Yesu, hallelujah, amen. Nalabi seleka
tu peux acclamer le roi de rois. Alléluia, Amen. Bandi mina Yesu. Alléluia, Amen. Sabadino tokumisa Yesu Masiya nanga. Alléluia, Amen. Azana bomo. Yesu azana bomo. Alléluia. Shama azana bomo. Azana bomo. Alléluia. Yemba. Zala mwana boy. Mukolo mama na salaka. Wana bana Israeli bazoleka. Egyptien na sima. Ngana zalaka na katikati kote shosho. Ba Egyptien bazola da biso. Batikali to batikali te. Basili to basili te. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te. Yobe kendo luka kisi na osala nini? O simba. Let's go. Merci Jésus.